Mama, 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 yo. Mami is dirty. Mami is dirty. Mom, what is this? Mom. Yeah? What is this? Ni. Why is your hair dirty? Souki dans la saleté. Yes, it's dirty. It's not nice. Why is it dirty? Why is it dirty? Because you saleté, c'est nini? Yeah, you still have to keep your hair clean just because you're at home. It doesn't mean that you have your hair. Naza nandaku, nazo bimate. Yeah, it doesn't matter. Your hair still has to be clean. Naza nandaku nazo bimate. Yeah, Siko na oboksa souki po ani. Still, you still need to look clean even though you're at home or you're not at home. Na sense ni. Like right now, it's embarrassing. Embarrassing na nizo ka sun na ni. Naza nandaku nazo bimate. Naza nandaku. Your hair's dirty. Is that saleté te? It is. Oh. It's dirty. Banu bazana makambo ya bana poto ebisa nga souki dans la saleté. Ezaza na ndaku pa ni souki dans la saleté eza soni. Aza pe na raison hein. Est-ce que ma maman vraiment okokoza la souki boy? Mona za raison. Est-ce que tout ça la ka souki soto okeni ba fête? Est-ce que souki na biso la ka propre? Soto okeni na fête? Mona za na raison. Dans le but, il faut na zala kitoko. Donc, il faut na sala souki, aza na raison. Bana poto makam, aza na raison. Ande ko na ngeza passer. Moi na ngalbi souki na ngeza salité. Abina bon sa souki po ani na teki souki salité. Donc ça ni moi bien te que puis ba maman to ko tika pe jamais souki salité boy. Malgré tout ça na ndako souki jamais to ko tika comme salité boy pe pas prêter. Il faut que bon sa souki pas mater mis sur papa et CP là. Donc dans le sens là on a ko souki la souki nanga na bon ça on a tata ma poudre mis sur papa et CP là. Merci beaucoup famille pour la nanga les soso. Ande ko nanga ozomona agent fina ngai bisinga pona nini na tuki souki nanga boy. Yango moni na yo ko sala souki. Na yo ko sukola souki nanga. Quand on a la souki na yo ko kola ngande ko nanga to ko sukola souki. Il faut penya pa. O peno na songe awa, o dami awa. O do makali peno. Mo te loka mama. Do ko pena souki so souki na ni ya. O peno mo bien, ko souki na yo e ka mama ke. On a on penya mo. Donc, Ali, il y a beaucoup de choses qui m'ont dit. Et puis, on va très bien. Donc, il y a beaucoup de choses qui m'ont dit. Voilà quoi. Ngai na to sukola suki na ngai. Suki na ngai yango na sukoli. Suko nazo bena moi chinois. Je vais ça na moi chinois là. Donc ça là moi bien. Là il faut s'abonner massivement à la chaîne Mabia Star TV. Et ma campagne zale. Quand on a béni chinois na bandeko na nga chinois na nga ngoyo bozomona soki eza mamulai makasi na kokanga siko suki na nga suka maboko api na suka pour moi ndenge na kobima en plus dans ça je mo na kosa mobile na ke na bimi non que ce que on le bani parce que mon enga ce que zaleka ka bon désordre j'ai ni faire le bac pour na provoquer mobile na que ce que on le bani na ko ce que nazo bima ce qui a le bani parce que bande ko na ngana comme ko cha na comme cha gel na ngana mutu pour na ko bina chinois na nga que j'ai na moto que j'ai na moto ozomona tana j'ai na moto
moto na jusqu'au foulard oyo na okanga na moto po ilalisa suki bien foulard na nga yango oyo excuse moke ezaka ndoko bana bo comprendre ba parents ok akangi foulard na nga oyo chez soi siko bandeko na nga na longoli kitambala na nga bomoni suki na nga elali vraiment siko nazokanga suki na nga nazotia mo bambuma na suki babi s'abonner massif mana chaîne Mabia Star TV bo bouquet pe basuki na bino place aux ali to routine de l'eau perrique donc voilà quoi merci beaucoup na famille na ngai ya Mabia Star TV o ba courage ngai o ba soutenir ngai de près de loin nzamba lola sa bino pour l'amour ato tsa bambuma na biso bona suka no bandeko na ngai na bungse longi na na ti maquillage na nga jeune fille na nga abomba caméra kwa na osampu na obima mbani na nga ebiteke na obima donc on ta la réaction na yeso ezandeni nini bino bo mo na ngati na suka azo bambuma na nga ona ti comment je suis mbuma mibale na te nakotia mibele mingi te parce que so otia mibele oyebi moko mwana moke donc pesa quoi je sais kokani 16 moko bien te okokani molai moko ça va parce que nazozwa lastique na nga lastique na nga awa kokano siko na kozwa oyo eza ponytail na nga chinois na nga ya kofixe yango oyo onofixe yango awa ofixe chinois na nga awa beni élastique wana se po ekanga faut assez que beni élastique assez po ekanga malamu malamu bon yango bomoni ndenge ezali omoni elongi na ngai yango bifo ou avant maquillage ce qu'on a que nous tient maquillage ou ce qui n'a pas pour moni yango siko na que tient maquillage na sisi maquillage donc on lata très bien bon on semble là que dans au bima ceux qui ont le bani sur réaction
ekosala soki réaction soki eza ndenge nini quoi. Merci beaucoup bandu balinga Mabia Star TV. Check. Habite aussi si maquillage na biso. Balabi sikoyo nazo kosa mbali nanga ke na bimi ke nazo bima no kae soka oloba ndenge nini bande ko bola na tina suka donc no epseke na bimi nazo clavature na okende nazo sakame siko nazo kosa ke na bimi no ka réaction soka ezande mais pour s'abonner massivement à Mabia Star TV biloka bezaka na kati wala limite suki na nga donc beaucoup bouquet hein? Wapi yo? Ah? Apa tana tu tana whipped cream? Oh. Na bing togo. Kan no zawe. Yeah, na kubeta tu na whipped cream. Ah. Poa beta ko mi sunanzira. Ha? Ega tu na whipped cream. Tana o mena tena ke whipped cream. So ga tikinga. Tika ka papa. Ezalaka? Ekomi na mon papa. Okay. Okay. Na bimi na mo. Okay na musika te. Ata na tala pata West Green. Je n'ai plus ma bête, je peux pas faire la donc voilà quoi. Non, ça, on va 22h30, hein. Nabi, non, ça, on va 22h30. Parce que on est comme dans le mandaté. Ok.